bien, voilà. Bonjour, on va téléspectateurs sur TV Télévision, la télé des réflects. Donc Njili Tumba télévision télézara moko pour na chango yango merci pour la bozinga liboso batendo na bino merci pour la lelo na mokolo lelo lundi na pesi bino bon début de la semaine ba bon solinga mona suka ba joka otala nga par-ci par là bozali boza de kwentu ya monde ba na Paris ba venu kusu ba mbote la bino ya madongo zulu toujours pourquoi pas ba maman na nganyo so ba linga mona suka ba joka mama kadi gansia ba bino sto linga mona suka ba joka ba mbote la bino voilà lelo mingi na mon confrère que j'aime beaucoup FK toujours fiscal. Donc là, autrement dit, l'esprit toujours, esprit toujours. Mon frère, bonjour. Bonjour Serge Bolo, moi la Souka Badjoka, merci na Bandero Tuba Otalabiso à travers Njili Tumba. Un grand merci aussi na boss mo na zobenga mikolo mutalegi ba batambo onyo so na makambo. Et mama ya donc mbote na et puis Jento Maria, ya madongo Zulu donc bienvenue kusu ba on batala biso, merci na yo pene ndimigi. Le auto dans nos plateaux mo parce que to mutu na ko na to beta 9 8. Voilà. Voilà, merci beaucoup, ravi de vous voir. Il fallait plus le lomo ko le vraiment là c'est mon fils Kabia. Mais c'est qui vraiment ils ont circulé partout, il y a des rumeurs partout na Paris, ils ont bougé la minute au Paris il y a Pichu Masobo il y a Vienanga Badou Malou donc il y a batu mingi au balinga mona suka bajoka mais benga ki mona suka bajoka ata na temps na Paris awake moi na papa moko bazo bunda bazo ndongwana donc tant que banjilwa ko ka ndeko selezino na ndeko manda chante na Paris ça vraiment daki ni wandira mela makasa nzambe na mito iza mwa okita mwa température ko mwa bien na bokasa ba ya Pichu Masobo ya banikas bayaka ya bandeko nyoso o ba na Paris tant que yo poza mwa na njili et ça donne ni biloko donc ko ka ba rimer wana. Ouais Serge Bolo, je crois que lorsque na mona ba image parce que Paris ebi gezande ya Njili Tumba na Njili Tumbe vandi sa ndusa na Paris lo ba Patrick Patrick Mbia là on a Paris ba ya Guy Mopanga ngere Mopanga dompi de Paris azala wana donc ba tellement ba Jento Maria ba bena ba zo information sur ba bengi fistoka be habitala ba photo on a moni ba image lorsque ba benga ba petit nanga to sepeli ya trop parce que to linga Njili na ba tout le temps Njili faza bomoko solidarité Njili ya moni lelo comment on négocier les sino pendant beaucoup de temps on a ça ba bêtises ya kofinga ba bêtises à critiquer ba noko ba kuluta Njili ba masa na Njili ko critiquer le roi ba manda chante mais lorsque na moni ba on kumu manda obi ke salinga vrai na moni ba kumu na c'est les uno ba solo là parce que obi nga na yamba ba tebele ba lekana émission nga n'esprit toujours ba lobela e mabe ba gazaï ba loba tout et moi comme à un moment donné on peut attaquer na nga na binga na église au milieu du village to yeka to zonga Njili ke bande ko to ba bomoko le salinga bien comment na c'est les uno vraiment na mana kumu manda coup de chapeau c'est les uno donc c'est bon kumu manda na c'est pas pour la solidarité de bo tout en ingénieur depuis de mopanga imambo. Voilà, merci beaucoup fils Kabe, je pense que bon là partout le là donc les qui tombent au Sahara il y a au Sahara merci papa na biso d'Ajo donc moteur donc dans moteur mnene la mana couloir talaka dans to ba ki d'Ajo papa no frandi donc ba mbote na opose ali toujours vraiment donc fils Kabe donc c'est le sino abanandule na ye na kin abeta pe awa yemba awa azamako ya Njilwa jamais de faire dissocier bango que o akena gauche okena droite non baba na papa moko maman bébé moko Njili donc c'est ça que c'est les gens à chanter à malamu yembaka frère na yemanda azabe moko na mais auparavant que c'est les peu à yemba l'orchestre yakumu donc yemanda chante en tout cas coup de chapeau pour Dali donc d'habitude donc mec d'ici dans les maréchal la pression mbote toujours comme na ça azape ya biso manda chante mais ko yo kabilo ko wana to senga nini pona bango batala biso Namboka ya Paris kuna pona yo to senga nini pona bango. Ouais, exemple à suivre ngwala merci na maréchal donc qui marshal la master ya ndeko ya nkumu manda chante master na comme ya famille ya palin ndeko ya Njili leki na ye ya na ye baza famille moko bana ya 7 en plus baza quartier moko donc exemple à suivre etikali pe ba yaya o ba yoka na raté faut ba yoka na bongo ba master o pe mais ba confrère na biso ba journaliste ya Njili biso comme bitumba vige bango le ba payer moi ba jeep banil ba otambo fiscal ya makolo toujours Serge Bolo ba mo la biso pamba rendre kota baranki on na l'équipe bango na saibu ba blo wa to linga to sala boulot to tombola njo moni na sola l'autre fois na maman na ngamo kwa zali banda mbuka maman Mireille mamonekene donc on a benga ya chubazi ya motema ya chu avec motema ya chu abenga bi vraiment fiscal be obi ke non c'est pe là idéologie bo na ngwanji le tumba bo moko bo sangisa batu et ça la bien lorsque tout le monde a papé 1000 ba sa blo na ba sala bo sangani dynamique Njili et ça livré on a 5 maréchal et le
on avait coup de chapeau et sali biso vrai parce que lorsque biso Fiska Bea Marshal a boy manda chanta ko répéter te na Paris ngala bino Marshal a Angelo mais lorsque na mon ingénieur mopangi donc puis de Paris là ba Patrick Mbia tant ba bengi ba bi Fiska Bea tala mambe kende boye et sali na vrai donc na sepeli vraiment ato exemple à suivre vraiment que na liboso Njil to sa moko to tombola Njil. Est-ce que oui Fiska Bea même Bible va livrer 1 Jean 4:8 que celui qui n'aime pas n'a pas connu Christ. Donc tant que pas dans Nzamba solo voilà bolingo faut la consolider hein. Donc vous avez dit bon la teke à côté il faut éviter ba devant mo stérile o bota raté ba devant mo dali ya leki donc to me kana ko éviter ko loigner ba débat o ezanga batina parce que awa toi na Njili Dieu za maman na biso eza nyonso pona biso donc to rolungu ba devant mo stérile et bota raté hein ba devant mo ezanga na tina ya leki te to za la bon moko ko West africain ne ba la bon moko je pense que ka mutu na via za te mutaleka mutu za par grand prêtre Nzambe o sali ko na se parce que likolo eza ya bango voilà CP ya bango mutameta mi kitsaka mi la sateke bolongo na bino ki mbantseka na biso ya biso bolongo na Njili eza biso matonge ya biso mais zande ya bango donc ya lobelango kute mais biso sko bata mokili o ya créer pourquoi to bando wela na tondo sa ba débat boka ba weekend na lobango l'autre fois émission mo ya manga alors que manda voyage na poto avant abeta kutu ba concert na bi royaume eza divisé eza forte voilà donc royaume faut za bosangani parce que banguna ba kota te na ba concert na ba tout le temps ba fina ngamba yoko Belodi Mbayoko na pese mbo de pese ka landanga azakuna na livulu na campus Belodi Mbayoko na pese mbote alobelanga tout à petit nga Fiska Bea courage bunda na boulot boza bomoko tala boy azana conseiller tout le ba Patrice Bimbili tout le temps ba conseiller ba Gary Mogao donc Dieu on a eu ça tout le temps que bolingo et sa première prise na ba principe nzamba senga na Bible za muto otanga la Bible bien kolekanga goto donc il a biloko nzamba senga recommander recommandation nzamba sala na Bible donc to la bomoko ko kaboneza la te entre biso et ko sa malamu na Njili. Voilà, merci beaucoup Fiska Bea. Je pense que boza ebele bandeko na biso évangile wa boza partout bozali na kosenga na bandeko na biso lokola ba Patrick Mbia donc la liberté toujours la personne mote pourquoi pas dash papa no friend toujours récite papa na récite là je pense que tout lancer un message à bandeko o ba na Afrique du Sud bandeko oyo baza na États-Unis ba sur le nzongo d'aller kitala bandeko tout ba les États-Unis ba la Mongeron voilà bandeko ya France voilà bandeko ya France bandeko États-Unis voilà 001 sur le nzongo 001 toujours bolingo za rabino ba njito linga na poto mo penji le tumba ndenge manda ba yoka na bona c'est des unes bio be tala penji le tumba ça la bien to lancer message na bandeko tout batala biso partout bozali bandeko ya Allemagne bandeko ya ba Hollande bandeko ya madongo zulu ke biso ememaya nazo senga yoke o eza TV na parti à France Hollande biso contribuer na télévision tozanga ba matériel pour na kotombola Njili tumba tozanga pe ba micro o eza TV na okota mamboyo ememaya e ko sa bien boss aliki ba boss belé mikolo na makambu na kumisa ba makasi parce que na bi valeur na ye ya za soka chira boya kitisi azo ba jeto maria donc so bengera line 5h Avisi maman ya Clevis Luzolo voilà na ba leki wana voilà Fiska Bea je pense que voilà il premier point deuxième point de rôle sur maman Njili tumba parce que il a télé des réflexes moni avant de parler faut bien réfléchir so moni so to lobali kamula Njili tumba batu atala ngo partout bazali o da télé moko ya banjilwa ya ngo Njili tumba totaliser 10 ans il y a au salam 10 ans au salam belé on est en train donc là on est en train de travailler à la berre à travailler mon gars fatigant merguez toujours bundala biso na biso to go lancer message dans ma grand frère na mandeko to atala Njili tumba parce que awa toujours manquer même biloko belé logo ba matériel au sala misala o mona mimi batala biso partout en France bazali ba qu'il faut leur le mongeron toujours bon solide pour na yo sara na raté Fiska Bea ça va bien vraiment to lancer mon message dans ma grand frère na biso na mandeko so o Njili logo ba bienvenue kus TV na yo bienvenue kusu tout le makelele TV na yo yango yo tozangi Kevin Lwemba tozangi ba matériel Madame Zulu toujours lui ça va la scène. Voilà maman, voilà social. Donc la queen toujours. Il y a papa Clément Luzolo. Oui Serge Bolo. Babi Bola moi bato babo ya raté. Nazana ba maman Misatu 4 on a koumi saka makasi. Na ebi ke nazana maman Kadigasia. Maman Kadigasia. SOS association maman Suisse. Nazana maman Mireille Mamonekele. Au deuxième nazana maman Chubaskin. Il y a Jomas Masamba. Et les derniers na bosa ya Mado Zulu. So na bati 5e.
ya Géraldine Tawaba wala ba mère na biso ba soutenir Njile Tumba na linga bino vraiment ya trop 10 ans, na lela bino mabe na lela bino mabe 10 ans na mois d'août le 12 août eza événement ya kosakana pour na 10 ans ya Njile Tumba télévision so linga biso na Net TV télévision awa biso tala en personne amour pour tous so lingi biso content na biso za wana babenga biso esala bien esala bien ba matériel o contribuer matériel na yo ba sans coste ni mbemba obengi biso oze belé au lieu de ça alma dédicace belé mais awa tu as un matériel et ça vraiment soni comme on a vu le fils kabela ba mo la gueule surtout na wala nga Serge Bolo yeba ni trop ba djika mais ndeni rozanga bureau rozanga caméra ndenge nini siko ça nga vraiment soni pour ba geno na zo kana ngate et ça nga vraiment soni ouais message ezaka bande retour ba tala biso bo contribuer et mama ya bo contribuer ba Géraldine Tawaba ya Patrice Bimbili ya Gary Mogao papa Sayo Malosa ya Roger Batessa vous a vraiment ébélé sans oublier aussi Guy Fula Monzero mikolo boa kisi biso bon pourquoi pas toujours avec ngwaka donc Génarbi Malosa Lengwaka Génarbi Malosa Lengwaka voilà message là on a vraiment pour nous pesa tout pour nous la paix ingraté ko remercier pe mutada sima image on na sepela netro Chris Lokwa premier merci na merci na ndeko na masu Dajo Molatisi donc Molatisi so domoni lo ba dina ba discoire de la grâce à eux donc merci na bande retour un grand merci aussi à Movier Walinganga Trou et puis Ortega Soussou Movier Nanga honorable Philippe Kake les lions des tribus de Moamba. Merci Nayo Serge Bol. Voilà, merci à tous qui ont suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pourquoi pas la personne va remercier Mananga Baïbas Otala Mona Souka Badjoka Dade Kitala toujours Zalawana et Salara bien ça va malo ça mon papa toujours Mbote Nayo ba nyonso balingaka Mona Souka Badjoka Auto lingaka les valables Njile Tumba télévision Net TV na bino télé na bino tout le monde sur les gars dans commune Njile partout mais to lancer message que le 12 août et sa journée mon groupe malamu pour na biso 10 ans de service ya ko saranate 10 ans c'est pas facile moi na botami ya kolia et ça la bien vraiment Njile ya tout à la consolider pour to me ko tombola Njile na biso vraiment quand on dit merci na toute équipe Njile Tumba Chris Lekwa toujours na yeba ke yo za la sima Chris Lekwa sala ka musale mo na miso abatu Chris Lekwa premier chef à régie antenne. Ça va bien, pourquoi pas, coordonne à Bissou, la Net TV télévision, fils KBA, toujours FK. Quant à moi, je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine émission, toujours, Njile Tumba. Pour l'angle, il y a ma solange, la tamboli, tolérant.